ozo critiquer mboka na yo otelemi wana pona koloka na yo muto ozo tia commentaire na ndoki olongolaka bilamba na butu bovandi esika moko bozo critiquer oza initié. C'est pourquoi ozomona bato ya misala mabe basimbisi bino moko balicheti babi bobomana bien aimé totika komodire mboka na biso biso moko tobondela ba pasteur o ba priaka nzambe na bosolo to organiser ba prière na injustice te to lelela nzambe to senga na nzambe pe kimia ekota na kati ya mboka na biso RDC to kota baye bazo kufa ba bandeko na biso lobi to monaki kana est nde bazo boma to zeki kana babomi kuna babomi autant muto pazo salelo kwa nazaka mutu mwindo abi vomye kutu na silisa na mona ta mutu te ndeko nzamba zo mona yo liso nzambe za kesika nyonso. Parole de Dieu lobi to bonde là-bas au baza élevé en dignité afin que to mener une vie paisible et tranquille. Notre Dieu est souverain. Celui qui prie est capable de tout. Toza capable ya kolobake tozala bomoko na kati ya molimo dollar oyo ezala stable ekokoma pe stable tokolia pe tokomela tokotanga bana na biso bakotanga na kimia na bakoko na biso bakotanga na kimia totika ko maudire mboka na biso biso moko totika ko maudire mboka na biso mboka oyo nzamba tiaki biso eza na nyonso pétrole ezawa nyonso ezawa or ezali awa diamant ezali awa ba matière nyonso précieuse ezali awa. Bien aimé, c'est pas pour rien mboka otozomela miliki na mafuta nzoi o nzambe atie biso na kati ya RDC. Ale yo outi kune pai o bae ko initier yo banda ko détruire mboka na yo. Congolais mutu mwindu mutu mundele aza image ya nzambe. Tangu yo zui image ya nzambe obandi ko kata e mutu obandi ko luka obimisa biloko eza na kati na e po otala po osana ngo bakisi po oteka. Bien aimé lobi roza pe tourna yo ko kufa mbamso ko komisa ngo pe na mboka oyo zoke na ngo te okokufa. Bien aimé po na nzambe biso to mi pesa po na nzambe biso to signa to prêter serment to lobi tili wa biso to kosaela nzambe. Mais bazako ya ko initier yo o détruire mboka na omoko oboyi ko sambela olongoli kazaka bonzambe olongoli kazaka bonzambe olongoli olobinga pe na ngina koma muzu te. Parole de Dieu lobi contente-toi de ce que tu as. Muto apesa ka mbongo eza nzambe muto afungolaka ba porte ya bénédiction eza nzambe oyo zoluka na makasi na omoko. Nalobi, arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Na supplié yo au nom de Jésus-Christ. Obomi mingi. Banda kosa la repentance sincère. Bongwana. Makila peuple congolais au ganga. Makila peuple congolais au ganga na est. Makila peuple congolais au ganga na est. Makila peuple congolais au ganga na bandundu. Ezoganga na bateke makila peuple congolais ezoganga. Bien aimé esika yo zali sozo continuer na misala o nzamba kopesa ka yo kimia te tina 5e génération na yo okozwa kimia te molimo ne kozwa kimia te bakoko loko ya bakoko na bakozwa ka kimia te parce que okufuta. Continue. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole de Dieu, Zolobana biso que cela est bon devant l'Éternel notre Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Cause à la sauver, zali que au sala qui m'abe aux huiles des
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyonso ba ko assister biso. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, bonjour, que Dieu vous bénisse. Comme la parole nous dit chaque fois, avant toute chose, il faut prier. Et on a préféré avant l'émission Nabiso, la présentation de l'émission Nabiso, de Bondela. Éternel Dieu Tout-Puissant, Nzambe Malam, Mokonzi Nabakonzi, Tokumisi au papa parce que possible ce privilège. Ya kokoma lisusu kati na plateau oyo kopanza sango na malamu mokili mobimba tobebisi nyonso oyo eza kotatola kombo na ote na kombo na Yesu Christ tosopi makila ya Jésus Christ na bomo ya balandi na biso nyonso makila ya Jésus Christ ebomba bango dans le nom puissant de Jésus Christ. Bandeko balandi ya chaîne na biso et HP Media totombeli bino lisusu boyoki bolamu na kombo na Yesu Kristo. Na émission na biso ya Biyano Solution. Tozo remercier bino comme toujours. N'apportaka bino na cœur na ngai. Nazo remercier maman na biso GH. Oyo aza ko dispenser parole de Dieu monde entier. Mes respects maman. Naza ko respecter pe ko remercier balandi na biso nyonso o bazali na mboka mipaya baza na RDC. Nazo remercier bino nyonso baye bakomela kabiso babenga kabiso namonaka nazomona vraiment en tout cas nazomona opena on a répondre te nazo tenter pe ko répondre bino ko benga bino e ko simba tozala kaka en contact tozala en harmonie lolenge zali toyoka parole oyo ekobikisa bomo ina biso bien aimé makomi ezoyebisa biso ke mon Kristo aza mwinda mon Kristo aza mwinda akopelisa mwinda na ye wapi na kati ya ekolo na ye na kati ya ekolo na kati ya libota na mboka bapaya partout place ozali il faut yeba ko défendre parole de Dieu il faut yeba ko défendre bamoso bamoni oyo bamoni ezaleli na yo balobi ya solo oyo azali mwana na Nzambe na mateya na biso oyo eza intitulé prier pour la nation. Prier pour la nation. Thème na biso yango wana. Bandeko balandi na biso tozomona
ba pasteur ba prophète ba mipesi mingi na mbongo ke na kobondela pona ekolo esika bazo critiquer ekolo pasteur pas zo critiquer place bazo critiquer président de la république pasteur pas zo critiquer place oyo bazo boma pasteur pas zo boma bana nzambe bazo boma oyo bamipesa penza babongwama bazo benga bango penza ke bana na nzambe bazwa bateme ya fe bazwa bateme ya repentance baza na baeglise songolo bayebana bateka tinike na bango likolo ya mbongo bien aimé ntango ozoteka mboka na yo yebaki oteki génération na yo mobimba eza sorcellerie. Il faut avoir un cœur moi na nzambe il faut bizaleli na yo elakisa partout place ozokende ko défendre ekolo na yo ozala na injustice te osala mosala nzambe etalisama mpe okoki mpe koganye baame balobi teke bahomme politique nyonso baza kaka basimba bakisi to baza na baloge to baprésident de la république nyonso baza na baloge. Non, parole de Dieu ebisa biso ke tokoki koservir 2 maîtres te à la fois. Président bamipesa mpe na nzambe bazali tomonaki na corona président ya mboka songolo abimisi bato libanda bato balela bazobondela po corona ekoma na mboka na bango te. Lelo na kati ya RDC mboka na biso etelemi mungu na koteli biso na mboka azoboma bafitir baserviteur de Dieu azoboma ba innocent bazoboma makila partout. Bien aimé, est-ce que tobondelaka mpona ekolo to tolakelaka ekolo mabe tozomona bana nzambe mosusu omboko oyo eteka makala na molili ekobonga te bien aimé ekobonga ntango nzambe wana akabolaka tour de Babel ntango bandeko bababilone bazaki koluka bakokanisa mayele na bango na nzambe bazosala clôture batumbi babrique so totali na livre ya Genèse batumbi babrique batongi basali basima na bango batongi babandi komatisa mpo baza kote pa boye bamona bango te bango bamona kaka bango babanda kogumbamela bango. Mais nzambe na biso lokola aza souverain akitaki akiti na bonzambe na ye atali amoni mwana moto mayele na ye azangi na mayele toujours ya mabe nzambe areki kokabola bato na bato bazwi bankota na bango bakongo bangala baswahili bakei kuna bongo sikoyo barwandais epai na bango batanzanie mpe epai na bango bangolais baaméricain tout ça kaboli bongo bien aimé parole de Dieu ezopekisa biso koenvier congolais azoenvier poto congolais azoteka mboka na ye congolais azozwa kanyaka azosakrifie makila na ye bien aimé tokofuta tozo se réjouir lelo tolie mbongo tozolia tozokabola bamasheti lelo toza mwinda te toza lisusu saveur te likolo ya mbongo yo mpo olingi ozala kaka nango bamona yo bayeba yo bien aimé so nzambe alobaki bakoyeba yo okozalaka maboko boye sans tâche bakoyeba yo mpe mokili mobimba bakoyeba yo bien aimé justice ya nzambe toyebaki ezali bien aimé justice ya nzambe toyebaki ezali totika kolakela mboka mabe mboka wana RDC tika ekobongaka lisusu te ekobonga te boni bango baza na vision misu na bango ezomona na mosika baza koenvier RDC baza koenvier mais na kombo na nguya na Yesu Kristu na respect oyo tozalaka nango epa papa na biso Jova Jireh tozolobaki bakolonga te mpo nzambe deja sakabolaki bankota ata babomi bien aimé nzambe azotala mpe moyengebeni ata aza moko na kati ya mboka wana
bien-aimé nzambe akodéfendre cause na biso RDC lelo mokili ya molili bafungoli miso mpona ntina na biso me bazoyeba te ke justice ya nzambe ezali nzambe oyo akabolaki bankota azomimona ntango bazotonga tour de babel bazotonga bazotya clôture avandaki na lola azotala ntango bazotumba babrike azaki komona amonaki mpe makanisi na bango me atikaki likambo ekende kaka boye te akiti na bonzambe na ye akiti aye kokabola likambo oyo akaboli bankota mwana nzambe pasteur tika kobundisa nzambe wana toke mbangu na livre ya 1 Timothée chapitre 1 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 2 totangi na kombo na Yesu Kristo ndeko na ngai tobongwama 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 je lis au nom du Seigneur. Amen. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Bien-aimé, apôtre Paul azoloba na biso ke avant toute chose il faut prier. Balobi to bondela pona ba roi, pona batu nyonso o baza élevé en dignité to bondeli to pusani lisusu. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bien-aimé, ozoka awa ndenga beti moboko alobi afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Il faut to bondela pona batu oyo, pona ba papa oyo, pona ba maman oyo, o baza élevé en dignité. Il faut to koma ko bondela pona tina na bango, et noto maudire bango. Yo vandi wana place oyebi ke bako simbiso mo licheti na pokwa ali obandi ko critiquer. O telemi wana kaka pona ko critiquer. Bien-aimé, ozo critiquer mboka na yo. O telemi wana pona ko loka. Na yo muto ozo tia commentaire. Na ndoki o alongolaka bilamba na butu, bovandi esika moko bozo critiquer, oza initié. C'est pourquoi ozo mona bato ya misala mabe basimbisi bino moko balicheti babi bobomana. Bien-aimé, totika ko maudire mboka na biso moko to bondela ba pasteur o ba priaka nzambe na bosolo to organiser ba prière na injustice te to lelela nzambe to senga na nzambe pe kimia ekota na kati ya mboka na biso RDC to kota baye bazokufa ba ndeko na biso lobi tomonaki kana este nde bazoboma tozaki kana babomi kuna babomi autant muto pazo sale loko anazaka mutu mwindu abi vomie kutu na silisa na mona ta mutu te ndeko nzambe azomona yo liso nzambe ezaka esika nyonso. Parole de Dieu lobi to bondela ba o baza élevé en dignité afin que to mener une vie paisible et tranquille. Notre Dieu est souverain. Celui qui prie est capable de tout. Toza capable ya kolobake tozala bomoko na kati ya molimo dollar oyo ezala stable ekokoma pe stable tokolia pe tokomela tokotanga bana na biso bakotanga na kimia na bakoko na biso bakotanga na kimia totika ko maudire mboka na biso moko totika ko maudire mboka na biso mboka oyo nzamba atiaki biso eza na nyonso pétrole ezawa nyonso ezawa or ezali awa diamant ezali awa ba matière nyonso précieuse ezali awa. Bien-aimé, c'est pas pour rien mboka oyo tozomela miliki na mafuta nzoi o nzambe atie biso na kati ya RDC. Ale yo outi kuna epai obaye ko initier yo banda ko détruire mboka na yo. Congolais mutu mwindu mutu mundele aza image ya nzambe. Tango yo zwi image ya nzambe obandi ko kata e mutu obandi ko luka obimisa biloko eza na kati na e po otala.
po osala nango bakisi po oteka bien aimé lobi ekozala pe tourna yo kokufa mbala mosusu kokomisa yango mpe na mboka oyo ozokende nango te okokufa bien aimé mpo na nzambe biso tomipesa mpo na nzambe biso tosinya topreta serment tolobi ti liwa biso tokosalela nzambe me baza koya koinitie yo odétruire mboka na yo moko oboyi kosambela olongoli kazaka bonzambe olongoli kazaka bonzambe olongoli olobi nga mpe na ngi nakoma mozwi te parole de Dieu lobi contente-toi de ce que tu as moto apesaka mbongo eza nzambe moto afungolaka baporte ya bénédiction eza nzambe oyo ozoluka na makasi na yo moko bien-aimé nalobi arrête-toi au nom de Jésus-Christ na supplier yo au nom de Jésus-Christ obomi mingi banda kosala repentance sincère bongwana makila peuple congolais oganga makila peuple congolais oganga na est makila peuple congolais oganga na est makila peuple congolais oganga na bandundu ezoganga na bateke makila peuple congolais oganga bien aimé esika yo zali sozo continuer na misala o nzamba kopesaka yo kimia te tina 5e génération na yo okozwa kimia te molimo ne okozwa kimia te bakoko loko ya bakoko na bakozwa ka kimia te parce que okufuta continue. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parole de Dieu, Zolobana biso que cela est bon devant l'Éternel notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Kozala sauver zali que au sala qui mabe aux huit décisions ya kotika oyambi Jésus-Christ lokola mokonzi pe mobiki sinayo soko bomaki lobi lelo o se repentir otiki mabe yebake nzamba zana il t'attend les bras ouverts azo yamba yo a pardonnaka biso mabe na biso nyonso akotangelongo lisusu te bien aimé kolekisa tante tika ko se distraire tika ko se distraire na minute au peuple congolais asi ayebi nzambe peuple congolais ayebi nzambe ayebi ke lelo soki na kufi liwa nanga eza pongi wana komo sala eza ba passe temps wana komi ko sala eza ba passe temps liwa eza pongi na miso ya nzambe liwa mo Kristo oyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na ye ata okoti otumbi RDC mobimba baziki ba milimo na biso nzambe akopemisa yango mukolo asuka okosambisama. Il est temps, répands-toi. Il est temps, répands-toi. Évangile oyozo sala, évangile ya calomnie ya jalousie. Okomi kobundisa nzambe. Ozo bundisa nzambe. Bien-aimé tika kosa eloko zo sala. Nzambe azana posa ozala sauver. Azana posa ya liwa na ote. Azana posa obikisama. Eloko nini esilaka te. Eloko nini oyo esilaka te. Eloko nini penza oyo esilaka te. Bien-aimé bastade ekotikala. Makambo nyonso mbongo ekotikala. Mais liloba nzambe ekoumela seko na seko. Ekoumela ekotikala éternellement. Bien-aimé préféré ozala sauver que o gagner guerre. Na kati mboka o déclencher guerre o boma ba innocent o tambisa batu na basi o signer yoma o bebisa bilanga batu o bebisa kolia batu bomo ya bana mike ba innocent makila nezoganga tie para nzambe ba cri wane se komi. Bien-aimé bongama oyamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na hypocrisie te. Bongama o se repentir. Bo se déguiser lokwa bato maboma.
bozwi ba dollar be koteka nzambe o akabolaki bankoto na kati ya ekolo mobimba oyo tika nzambe wana a s'en charger na bino nzambe wana aza solution a s'en charger na bino eloko bokomi kosala wana nazo supplier bino au nom de Jésus Christ botika botika nzambe ayokaka kolela mwasi nzambe ayokaka kolela bana mike ayokaka kolela ba papa ayokaka kolela ba innocent bozo boma batu yo muto bomi mutu po o gagner loko moko boye peut-être ba futi yo $2000 $3000 peut-être ba pesi mbongo zwa somba ndako tonga ndako ofanda na bana na yo bien aimé nazoleka na émission côté ya parole de Dieu pour bongwama mutu moko ta kofutanga mbongo mais salaire nanga ekozale pa na nzambe ya yo pe ekozale pa na nzambe bien aimé nalola okena ba immeuble nozo tonga te nalola okena yango te mukolo kokufa yo po kopema kaka lifelo pe ezali bien aimé motema makasi oyo si ozwi parole de Dieu lobi ke mon Christ aza lokola ndako etongami likolo ya ngomba mutu nyonso azoleka aza na tendance ya kotala pasteur oyo pasteur église songolo wana ye pa kota na makambo oyo ye pa azoboma ti bien aimé to trahir nzambe to trahir évangile tokomote évangile ya makila tokomote évangile ya makila te bien aimé tango yozo te ozoyambisa batu Yesu baye na église na yo bangwana bakomi pe église oyo sala église ya nzambe oyo tongisa na maboko nao batu bazo sambela bobondela pona basali ya nzambe babondeli mais olobaka teke bobondela pona bakonzi ya mboka baza na kimia te tozo prier pour l'école te to vanjona otali ba défaut ya président de la république obandi ko critiquer otali ba défaut ya premier ministre obandi ko critiquer otali ba défaut ya ba bourgmestre ya banani obandi ko critiquer ole o prier nzambe apesa bango makasi nzambe amona ke RDC za na problème na minute po tambola malamu loboko nzambe il fait zala yo vandi na kati ba critique bien aimé Otanga penza malam na livre ya première ya 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 otanga ngo penza malam kino na suka okomona o nzamba zolinga to sala nzamba bito bondela bat pona batu oyo baza élevé en dignité na komoke na koshite nazo pesa au conseil pasteur prophète kopesa prophétie ya lokuta te po na tina na ekolo na yo eza ekolo na yo moko pasteur kolia mbongo te po okaba ekolo na yo moko bien aimé tokosambisa mamukolo asuka tokosambisa mamboko oyo mama na yo azali tata na yo azali lelo ki ofanda na mboka mipaya yo bandi kofinga ba président de la république mboka o esika o babota yo bakunda motolu na yo yo telemi obandi kofinga ba président de la république obandi kofinga ba pasteur obandi kofinga komi lokola liboma bien aimé oza wapi réponds-toi oza wapi yo yebi des fois président de la république oke kozwa mboka na moko opasoli drapeau otumbi drapeau nzamba azomona o ozobanga nzambe te ozobanga mutu ya mokili pozwa mukanda quelque part bamona oyo tosala epaka na mboka na yo yango ozobanga koya ozozwa tante ya kobondela mpona bafamille na yo batikala na mboka to mpe baza na kati ya RD na kati ya capitale nabondela mpona ntina ntango mobulu ezoya Mardochée alobaki na Esther alobi ata oza na palais royal mobeko ekangi biso ekangi pe yo mobeko ekangi biso ekangi pe yo tobondela 3 jours à sec ngai na yo tobondela tolala tolo na se
Esther azaki na kati ya palais royal, il avait tout, elle avait tout. Mais bayaki koyebise nouvelle wana. Esther atalaki ka biftek te. Yo pe mutoki ma poto po ke ko critiquer bande kono ko critiquer ekolo na yo. Oke ko critiquer ngona mosika oza lâche aganyaka te. Pe lâche asambisamaka mukolo asuka. Asambisamaka. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oza konvier nini? Vanité de vanité, nyonso ekotikala. Nyonso ekotikala. Sepela na mboka o ya yo o ceux qui nzamba pesi opportunité ya ko palper bonheur o ko palper. Lokoso ndemte komi kotinda biso to ke mosika poto finga ba mboka na biso moko. To ke to koma ko maudire ezali contre parole de Dieu. Et ça contre parole de Dieu. Et ça contre parole de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Yango tozo obéir nzambe, tozo telemela bino parole de Dieu lobi que to telemela ba œuvre infectieuse union ça s'est passé dans les noirs. Yango tozo telemela ngo. Yo mutozo bundisa nzambe, tika ko bundisa nzambe. Tika ko bundisa nzambe, oza na bénéfice mon côté. Oboma na makasi, to boma na makasi te, batu bakokufaka kaka. Ba oba kufi le na bopito na poison te oyebi bango te bakufi pe bele. Message munene nazaka nango na avant tokota année oyo na lobaka ngo même l'église na lobi année otozo kota au 2023 eza année ya pasi. Bako banda ko kidnapper batu, bako boma batu. Batu misusu bako zala enterré vivant. Lelo ezo salema. Lelo ezo salema. Même na ba hôpital ceux qui mtasali arrêt du cœur bake na ye na mort. Tant ba komane bakene ba bobimisa ya sa kufi boye na mutu retard. Tant ba komane na mort bakotisi ye mukolo ba ya ko bimisa ye ba kokute na manzaka ne longi. Na ba marteau basi ba beti ba sa ki arrêt du cœur. Ba ye ko cheveux bien. Bakozo batu mitu ke kotele maboke na bango ti bokomi quelque part bakati bango mitu. Est-ce que ndeko bino kanisi liso nzambe eza partout, eza pescano sauté. Eza message pesa makamele lo ezo salema. Nzambe o ala kisaka. Lolenge pe bozo sala nzamba zo mona. Boyeba ke jugement na nzambe ekozala. Bible lobi celui qui sait faire le bien, il ne fait pas comme un péché. Pe Bible zoloba oyabi ko sala mabe akoba na ko sala mabe. Oyabi ko sala pe malamu akoba na ko sala malamu. On a conçu ça, tous qu'on continue toujours à supplier bino au nom de Jésus-Christ, bon confesser Jésus-Christ le quoi Seigneur peut sauver na bino. Toti kama benyo so o esi le kaki, to bandela bomo ya sika, o ya boma ki asenga pardon, o ya kota ki na bekiri wana asenga pardon. Au nom de Jésus-Christ. O pa ki mamboka na e, aboya kobondela pona ba kondi mboka. Asenga pe nzambe mawana nzambe likolo na ye po mobeko ekangi biso awa ekangi pe ye asenga ka mawana nzambe na yango nazo continuer toujours ko remercier bandeko na biso oyo balandaka biso nazo remercier mama na nga Manzieta nazo remercier mama na nga Bénédicte nazo remercier bana nzambe nyonso bazana mosika mama la joie ba nyonso bakomaka bakombo na bango Mirai Mbulu Meta Matamba. En tout cas nazo remercier bino mingi na remercier bino lisusu ndenge bo encourager kangai po na ba critique na bino